Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave, volume 2, couche tard. J'ai toujours l'habitude de ne pas annoncer mes directs. Donc, nous avons vraiment besoin d'habitude ou annoter. Voilà. Nous avons l'habitude ou annoter. J'espère que vous êtes nombreux déjà besoin au quota pour me regarder. Le Saint-Marc Tabou qui vient encore dans vos maisons, évidemment, pour cette deuxième partie de l'heure est grave. Voilà, donc je reviens encore dans vos maisons, partout où vous êtes en train de me suivre. J'aimerais bien que, avant qu'on commence, que vous puissiez partager cette vidéo parce que nous continuons l'épisode 2. Ceux qui sont déjà en direct peuvent se manifester. Comme vous le savez, le Saint-Marc, à chaque fois que vous vous manifestez, tout ça en sorte que tout le temps, vous se manifester. Vraiment, vous allez belé, vous se manifester. Na Couche-Tard et Bandi un peu plus tôt. Alors, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons encore à rappeler le drame qui sévit sur notre page. Laurence, Blandine Kabedi, bonsoir. Et puis voilà quoi. Donc, Nabato Bazar Rolanda Bisso. Bonsoir, vous êtes Kintambo Sekebanza. Merci d'être nombreux en train de regarder. Couche-Tard, émission Oyo. Bate Belé Balingaka. Couche-Tard. Voilà. Vous êtes nombreux en train de nous regarder. Il y a l'homme star qui est en train de nous regarder. Medinata. Tout ça, la phrase MK, Marc Sango, Boni, Mikole Belé. Tout ça, Elena Star. Tout ça, Sam Agnoni qui est en train de nous regarder sur Congo Rumba Seben. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, j'ai encore une histoire. Nous allons continuer avec cette histoire des femmes seules, mais aujourd'hui, on va plus développer ton côté dans le compartiment, mon sous-sous. J'espère que si vous êtes nombreux, beaucoup t'aura déjà. Mais n'oublions pas que Congo Rumba Seben et votre page Café Chrétien, tout ça toujours un problème. Oh, il y a vol, il y a matériel. Je crois que très récemment, Sarah Mama Nadaïton, Topession Mbote, vous aurez les images. Il y a Nini. Je veux m'excuser. Orgazi, Stella, la reine Elisabeth. Vous avez déjà belé. Je veux m'excuser parce que Minda, et ça, au bétanga vraiment en face, ce n'est pas vraiment évident pour moi, pour Natangaka, ma commentaire Nabino, mais je crois que ouais, je peux le lire ici. Ma commentaire Nabino place Bozali et Belé. Donc aujourd'hui, le Saint-Marc, qu'est-ce que nous allons parler? Nous allons commencer par interpeller tous ceux qui nous aiment. Hier, nous avons donné un numéro, les 0484 24 24 04, qui était un numéro WhatsApp pour tous ceux qui veulent soutenir le travail que nous sommes en train de faire. Linda Bastello, depuis lobby, Tolobaki, na moniona, on a katia groupe te Linda Bastello, on a problème nanga. Ashley de Souza, on a problème nangai. Donc, nous vous demandons, avec beaucoup d'amour, de soutenir Congo Rumba Seben, de soutenir Café Chrétien, qui ont été victimes, la page bien sûr qui a été victime de vol. On nous a volé les caméras, on nous a volé les ordinateurs, on nous a volé les micros, les quelques guitares que nous avions. Et voilà donc, voilà un peu le problème que nous avons. Alors je veux que vous mobilisez. Il y a Miss Cheboa Katende, que vous mobilisez beaucoup pour que To Komekako évolue. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. À chaque fois, je veux commencer à mettre le point sur le I et le béquille sur le T par rapport aux problèmes que nous avons et par rapport à l'aide que nous demandons
à tous ceux qui nous regardent. Merci en tout cas de partager cette émission. Merci. Si vous êtes nombreux, continuez. Linda Bastello, dans un groupe déjà et tout. Kesha, dans un groupe toujours. Merci en tout cas. Nazo, ça la émission. Ne partez pas. Je vais vous donner le sujet du jour. Voilà. Alors, nous allons continuer un peu avec cette histoire des femmes seules. Cette histoire de femmes seules. Attends. Voilà, nous allons continuer avec cette histoire de femmes seules. Donc, continuer en gros vraiment. Nous allons continuer cette histoire de femmes seules, mais tout en vous lisant quelque chose. Sachez que le Saint-Marc Tabou, malgré que précurseur, il y avait une mission Oyo, total rappé Batumoussous. Et ça a raté ce qu'on suit et l'homme yote, au banako loba kezali ayo. Aujourd'hui, nous allons parler de femmes seules, mais nous allons plus entrer dans le compartiment. Il y a le sexe n'est pas la priorité d'un homme dans le mariage. Juste savoir ce qui sexe n'est ezali priorité. Quelles sont les conditions? Hier, on a parlé, on a vu qu'il y avait beaucoup de femmes seules. On a essayé d'expliquer comment est-ce que ma femme seule, wana, ba komi mingi, et puis basi mingi, bazali li sous na mamabala. On a essayé d'expliquer ça. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'approfondir pour demander na ba maman baza déjà na katia libala. Na ba maman ba réussir qu'on vende pendant longtemps na katia libala. Quelles sont les conditions que les femmes qui se retrouvent aujourd'hui seules peuvent remplir pour acquérir ce sésame qui est le mariage? Quelles sont les conditions Oyo basi bakoki ko remplir pour que ba bima nakati ya ki femme seule? Hier on a parlé na lingara tekotika batu na ignorance, na lingara tekotika batu batika la place bazali. Na lingara toujours ko aider bango parce que mibali biso to bombara mingi. Mibali nous avons beaucoup de secrets. Et aujourd'hui naromi bimisa ba mibali to panza makamonya sto ya ba mibali. So bozo koyokanga bien bocha ba j'aime vraiment ceux qui bozo koyokanga. Aujourd'hui na panza na koloba ba vérité, na koloba nyonso yo to sala ya mabe, na koloba tout parce que ngana lingi ko mona ba ndeko na nga ya basi te ba souffrir. Petro Asing bo pesa biso numéro. Humilité wa dido. Merci Nandenge Okoti. Boza ebele boza kolanda biso Petro Asiwa, humilité wa dido. Donc tozali kokoba, quelles sont les conditions qui peuvent faire en sorte que moi si à obtenir sésame wana, obtenir prix wana, à obtenir eloko wana, parce que quand on regarde même sur YouTube, tu regardes une femme au azali peut-être seule, célibataire, au hasard mariée, à Vandesika wana, au tcheka kaba film ya ba mariage, tu verras comment la femme va voyager dans cette mémoire. À voyager dans mon tour naïe. Pourquoi? Parce que dans voyage dans mon tour accueilli à bandi ko rêver na zala et sikawana. T'as la même mariage à Rio. On a vu na ba interview ton bazar ko interviewé Bassi. On sentait que toutes les femmes du monde non mariées ont rêvé d'être à la place de Meghan. Nanyo est arrivé à la place à Meghan, te waza célibataire awa, atombola musapito, acha, ba j'aime. Sandra Ntsilu ya Kinkelos, napesi Sandra. Miss Jetty Cheboa Katende. Quelle est la femme célibataire ou seule qui n'a pas rêvé, qui a eu l'occasion de regarder le mariage de Harry et de Meghan et qui n'a pas rêvé? Nous avons vu nous tous, sur les pages Facebook, comment les femmes, comment ils critiquaient Bisso Mibali. Langage n'a pas besoin de moko.
Yo ozata na mbongo te mobali. Wane loko te. Mais olingi beba condition. Olingi ka o ngai fona so mwasi ya vierge. Ngai fona so mwasi oyo ntolo etelema etia songe. Ngai fona salabo. Ngai fona salabo. Ngai fona salabo. Ari aza prince. Ari aza prince. Mais a préféré ko ba na mwasi o ba bala pe ba divorça. Mike élu de Dieu, tu peux sur mote tikala wana partager vidéo wana et tout Mike élu de Dieu, tu peux sur mote partager vidéo place aux alliés. N'oublions pas que numéro d'habitude est 0484 24 24 04 et sur ce numéro, je vous demande d'aller vous inscrire sur notre groupe WhatsApp, c'est pour soutenir le travail. Délivrance Lutete de Souza. Papa oza en ligne ngakuna nazo bunda pona yo. Te kobunda na yo te. Tangu toza koloba likambo ya motema mabe, toza koloba likambo ya motema mabe bandeko nanga, je vais vous dire une chose. Je suis un enfant d'une star. Je suis né dans une famille où j'ai trouvé le papa est star. J'ai vu comment mon père a été critiqué durant toute sa carrière. J'ai vu aussi comment mon père m'a commissaire durant toute sa carrière. On est habitué aux critiques. Donc on a vanda na makamwana na ye bien. Mon père, à un certain moment, on l'a même appelé Kasongo, on l'a même appelé Ngunza. Donc on a vanda na makamwana na yebi makamwana bien. Na mboka na biso, ba célébrité ba zwa problème. Soko yebani, apparemment mon boulot ya basi ezalaka na bato ba yebani. Tokendi tozonga pai. Mutu soko yebani, mon boulot ya basi ezalaka na bato ba yebani. Mais moi je connais des gens qui ne sont pas connus. Oh baza mon boulot koleka kutu bato baza connu. Je connais des gens qui n'ont même pas d'argent. Mais oh baza mon boulot ya basi koleka bato ba na mbongo. Un homme connu, un homme célèbre fait toujours l'objet de critiques. Likambo na eto eza ata nguba et comme un grave. Donc ba critique to zoa ya ndenge nyonso tu. Un homme connu c'est l'homme le plus escroc, un homme connu c'est l'homme le plus ndumba, un homme connu il y a un certain moment, il y avait une liste et bimaka et bandako bima série wana na ba blog hein, je crois, et bandako bima liste ya batu ya sida. Et bimaka na Londres, ba o ba ebi lisolo na ba ko ebisanga. Et bimaka na Londres, et bimaka na Belgique, et bimaka na France, et bimaka na nini. Curieusement la liste wana ya bato ba sida na Londres, ba na sida na Belgique, ba na sida na Allemagne, ba na sida na France, ba na sida na Suisse. Curieusement ba kombo oyo e bimaka ezalaka bato ba yebani. Donc na Congo il y a un problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on yebana. Même Pépé Kalé a un bango JVC Banque de France. Koyebana koyebana ezalinde nyongo maninga basangisi basangisi lokumu nanga na mbongo basangisi basangisi lokumu nanga na kindumba basangisi basangisi lokumu nanga na escroc masangisi basangisi koyebana nanga na kaka bongo. Ezala batu mususu ba vivara na kombo ya bato bayebana. Soka tangi koma mutu te eloko na ye oteka mateto eloko na ye e otali mate. Donc voilà. Ya on a senga na bino oyo boza ko s'exposer na kata Facebook biso to ba to zika to yebi ndenge nini koyebana ya mabe. Koyebana ko bela te. Soko beli oza sida. Koyebana ndeko no ko kufa te. Soki ndeko no kufi yom tole. Koyebana okoza na problème mukete. Ata problème nguba ya likasa ya nguba. Ata problème ya likasa ya nguba ebimika grave. Mais bato ba ebana te, baza ebele, ba escroc, ba momeli mbongo, ba teki diamba, ba nini, ba sala ba escroca basi na ndenge ba escroca batu.
mais otika la komona te que mutu azala intéressé azwa kombo ya mutu oyo ayebana te po azali na likasa ya nguba na ye abimisa yango na miso batu nyonso tu abimisa yango te koyebana. C'est ça notre problème. Toyebi makambo ya koyebana oyo kingani lobana ebo kingani mususu ya lokuta mususu pe ya solo, mususu ya lokuta mususu pe ya solo. Mais pourquoi komema yango na ba réseaux sociaux? Et c'est simple, ba memi yango na réseaux sociaux, ba nyokola batu ba yebana ba memi yango na réseaux sociaux na un but ka et ça la buzz. Et ça la buzz. Yango na batu boza kotala nga, il faut même pas kolela na moni serment akomi kuna nga nazo bundelo kuna, mais yo ozalia oza kosala ba direct ko bundela te na pesi mamuche Dada Munga, Dada Munga, merci à toi, Mamouche, merci na ye. Tala batu lokola ba Mamouche Dada Munga. Saint-Marc azo kende Kinshasa, mais ye a eu responsabilité à loger Saint-Marc na flato ya ye. Lili Mbayabo, l'île vainqueur, bonsoir. Donc, ne vous en faites pas sur bazar ou critiquer un homme connu. Tomesana na makamboana, Tomesana ngo. Lelo Facebook, lelo ba réseaux sociaux. Na komona ku batu mususu bako sambwisa bango banzoto tomoni mitakala ya batu boye. Mais ces gens-là vivent, bazo vivre na bango. Nako pekisande na ba Congolais totika komema makambo oyo ezali ya komema na réseaux sociaux te to mema na réseaux sociaux. Après ça, on tient les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nini. Après ça, on tient les réseaux. La revanche, oh, ils ont bien, ils ont la revanche en Zambie. Il ne faut pas se faire justice dans la vie. Revanche, oh, il y a bien, ils ont la revanche en Zambie. Et c'est la aussi de nos réellement, de Koyebana et Zangambo. Mamouche Dada, Koyebana et Angambo. Revanche eza makasi ezali revanche be ya Nzambe. Ça sert à rien muta sali yo mabe ozongisele mabe. En fait on peut ça muta ngo raison pas ozongisele mabe. Ça sert à rien mutu a sali yo mabe et que tant soit ndimi tornaye mais oluga o exposer. Exposition wana oza ko exposer to oza ko salir ye. Nzamba komona ngo lokola neti ozo ko sala jugement na yo yo moko oleye azala maître juge. Alors tant yo sali jugement na yo nzamba tikeli yo osila na nango yo moko muto sali jugement nzamba longwe mbamo na makambo ngana sipe na zo ba problème na batu tamsu moto ya famille pe na moto ya famille ameli yo biu lokola nguma autant d'argent. Mais réaction na ngayani au lobby muto yo kite 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 au sukoli maboko lobby nyonso wana Seigneur na tikeli aussi c'est toi qui te relèvera le dernier au juger problème na ngai na tikeli yango Nzambe yoko ka ko résoudre problème wana. Tu verras que le Seigneur, je te dis tout se paye ici-bas bande kolanga. Hein? Tout se paye ici-bas. Tu verras que nous avons pas son raison. Donc voilà, c'est une parenthèse évidemment par rapport à l'Ikamunde Kwache. Mais les lots, tozaï koloba, tozaï ko évoluer la makambo yaba, yaba femme seule. Et puis tu regardes quelles sont les conditions, bandeko bubala, quelles sont les conditions, ba sœur nabisro ba koki ko sala évidemment pour que bazwa likuela. Bami bali yo bomona ba kota kanandako ba femme sela ya kotiawa azako goûter lokola muto ako goûter na nzungu afungoli nzungu asoso mabe meki akidi atiki afungoli nzungu. La plupart ya bana wana ya mibali to ya ba garçon wana balukaka une femme idéale à leurs yeux ou à leur entendement, c'est qu'il y a une chose très très difficile oyo existe à rater. Tosi toloki relé wana ya on a hôtel Koloba. Flora Panama, tu peux sur ma moto place aux alliés, Flora Panama. Alors, si on a une tout na bino ba mama, ma femme seule bozali,
Ma femme seule, ceux qui bozali, bozali. Ma femme seule, est-ce que ma femme seule bozali? Voilà. Alors, notre temps de l'eau moro rapidement. Et ça, la sœur moro a ça qui direct na Facebook, nga na bombati. Na linga qui to débattre en a bino, ba maman. Est-ce que le sexe est la priorité d'un homme dans le mariage? Est-ce que makambo ya mbetu est une priorité d'un homme dans le mariage? Surtout ma femme seule. Oh, bah, la solution. Comment retenir un mari? Comment kozwa ses âmes? Le long n'a expliqué bino. Na entendement n'angai. J'y vais ces Banque de France après allier à Longo et à Kimi. Délivrance non. Est-ce que le sexe est une priorité dans le mariage? Parce qu'il y a d'autres femmes qui croient que ce qui a yebi ko ça la sexe bien, au balobaka, poto wana couche tard, a balolara bien, nde yango wana garantie à libala. Il y a des femmes qui pensent que si elle est belle de haut en bas, c'est que wana garantie à libala. Nous remarquons que beaucoup de belles femmes, je dis bien de belles femmes, sexy, attirantes, au talipena moi si taba mama bomiye barati bokota mukolo na senga nzambe apesa na basi ata un jour babongwa na bana mibali. Et si ka boko comprendre nini nzamba kela bino ba mama bomiye barati tala oyebi nzambe tangu alalisaki Adam. Nzamba za kusala makamunye swa mukili alalisaka Adante. Il faut que sosola likambo wana mama. Nzambe tangu asali na Genèse. Nzamba asali Adam. Azui la terre. Abandi ko sala banyama nyonso ya mukili. Adam aza komona. Soka sali ayi nango pembeni Adam. Adoni topesa kombo nini adabi likaku. Topesa kombo nini o mangolo. Topesa kombo nini o ananas. Mais ba maman, pona ko sala bino. Nzambe alalisaki Adam profondément pendant longtemps pour que a façonné bino ba maman. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bochaba j'aime maman. Bomiye bakate. Sarah maman na Dayton bomiye barate. Nzambe alalisaki Adam. Oh Seigneur. Azu abandi ko kela mwasi. Tanga keli mwasi. Nzambe azu eloko moko boye. Akoti si na kati ya nzoto wa mwasi. Je parie qu'il a béni la femme. Il lui a donné quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui va créer la famille. Quelque chose qui va stabiliser la famille. Quelque chose qui va stabiliser. C'est créé à Yemoko. Alors que je veux faire cette femme. Donc, ce que mon papa va quoi ça ma gauche et à droite. Tala, moi si à quoi ça en zélou. Bah maman, il faut vous comprendre au balobi, comment je peux dire, vous comprenez que mon bal y a à gauche à droite. Un gelou, azana ciel. Akita alula basi ya mokili. Na yebi ba verset mais na yebi Bible maman. Bocha ba men place bozali. Bomiye barati valeur na binote. Sarah maman na do suka to zalaka na biloko moko et pardon yango. Gile mabi Saint-Marc o leki ba paste belé. Et loko bino bozalaka nango maman na ko sambela soki penza na za homme de foi. Na lobi boy. Basi onyestu baza ko tala biso sikoyo. Nzambe apes asala nguya que journée à lobby beau changer sexe mais beau sentir ma sensation yo surtout biso troyo quand to mona bikela nzambe o babengaka ba belle créature makamu nzamba sala tchana kati na bino boye barati maman. Moi si on jamais qu'on éprouver elengi o mobali azanga nango te soka moni moi si
ya solo toperdaka bamoyen mama nakokoteka ndako nakokowanga na ndeko na ngai mama mpo otelemi wana nakowangana nateka ndako bato basalaka baaksida pamba omona mutu mwasi ovandi bona nzela oza kozela taxi bavoitire efrenaka pamba te parce que sekele ya bokeli na bino biso bamibali toyebi te be nzambe ye moko ayebi mpo nzambe ntango aza kokela biloko nyonso ya mokili ada azalaki miso polele me mpo na kokela bino nzambe alalisaki ada abi papa oyo eza makambo na yo te eza makambo ya nga na bamama eloko na kokotisa bango na parti moko ya nzoto na bango ekoboma maele na yo ekosisa maele ya moto yango bomonaka bamama bosisaka maele na biso mobali so akangami be na mwasi moko ae seke mobali wana mobali me baexistaka te mama eza na mobali moko te akoki koresiste na puissance na force na eloko nzambe azwa na maboko na ye avec beaucoup de câlin akotisa na katikati ya mwasi ya personne ozala pasteur ozala homme de Dieu ozala prophète ozala moto nyonso tu ata otonda banguya nzambe aloba na kati ya bible soki omoni makambo ya tentation ya mwasi potamango kima face à l'impudicité bayebisaki na Joseph kima parce que mwasi ya Potifar soka komi na niveau alongo la forme mais histoire nga osuka wana Egypto bana Israël bana babima na Egypto te soki mwasi ya Potifar alongola ki forme Joseph alinga ko kangama wana pe alinga ko kwisa mabolo ba men place bozali bocha ba j'aime soki na kosi mwasi ya Potifar soka kwisa ki elamba na ye Joseph afungoli miso na ye amoni ekelamu nzambe amoni banzube Joseph alingaki kokweisama donc quelque part boza ba femme seule parce que boza comprendre te biloko nzambe atia na kati na bino boza ba femme seule parce que boza ko comprendre te le pouvoir oyo boza dit ko porter ndeko nanga Fabrika Saimba bolingo ya na bojoba est-ce que bolingo ya na bojoba na ko sauter bolingo ebi soldate ebi commandate ebi domestique te ebi présidente président alela na makamba bolingo soda alela na makamba bolingo rebelle alela na makamba bolingo professeur alela na makamba bolingo oso mona pena soda na munduki pona na grenade avandi na se akbei po bazue mwasi aibisu ndenge nya ko utiliser grenade te mama le problème na bino basi boye baka force nzamba chaki na biso te eloko ngolo ba ndenge loba boye baka ko comprendre mibali quelque part pona ngai raison ya ko boya mobali to ya ko tungisa bomo ya mobali po yoki miso na etaki gauche to miso na etaki droite ezali raison moko malamu te na tango ya ba Yesu babane kolata banzamba mais na tango bino ba kolata bilamba mikolo yo ekomi na ba monde mususu il paraît que basi ba kolata so ba soutien te mama lelo bilamba bokomo lata mode eza sans soutien na kosi bobi sanga so na kosi bilamba boko lata mikolo eza sans soutien et comme la mode masinyo surtout alingi alata ilamba moko boye sans soutien et c'est na kosi bocha ba j'aime place bozali soki na kosi ke mikolo bilamba boko mikolo ata ezali ba sans soutien bozo répondre ngate Victoria
Voilà, Monica Lobi, ezane makambo ya lelo. Babilamba wana o boza kolata sans soutien, ezane makambo ya lelo. Yoka, bolobi ezane makambo ya lelo. Donc tu as évolué rapidement et certes on a matraque le fondé, tu as bossé na JVC Banque de France, tu as bossé na Gladys Massoline, Babizue Belé, JVC Banque de France, azongi sous Sarah Maman na Dayton, Flora Panama, Saint-Marc Tabo azongi, Nicolo Defoate. Alors, ba maman, naza ko aider bino. Nalingi pe basio ba na mabala ba mega ko aider biso. Basalaki nini po bazwa mobali na bango azwa libala. Ba mama obo na mabala bo sala nini po bozwa mabala pe bo umela na kata mabala. Mado Pitra Mambuku alobi mokili et poli. Voilà. Le sexe n'est pas la priorité d'un homme dans le mariage. Ezali sujet moko boye ezaki débattu na ndeko na biso moko boye asala rappel ba direct dans Facebook. Ça m'avait beaucoup intéressé. Alobi beaucoup de jeunes femmes pensent que parce qu'elles sont sexuellement actives, qu'elles se marieront facilement. Basi ebele bakansaka po ayebi kosala ya amour. Donc akansa so azu mobali eloko libose ezalaka apese po mobala sentir troublé. Non. Maman, c'est faux. Biso mibali soki tolobaki tobalaka mwasi pona sexe. Pona ba vérité mibali. Mais tozwa binote, tokena kozwa bandumba o bazana ba gare du Nord. Bandumba na gare du Nord, o ba bebisaka mutu ozata na 2 minutes osala tato za grand maître ndengeni. Et baloli ya ndenge mosusu. Parce que il faut le dire aussi, basi ya mboka na biso ebele, bo sala pe sporté, lokola pe ka mibali et tout, bokoma ba crampe air nyonso, crampe air nyonso. Ko sengaka toujours papa. Papa salaka musala yo salaka te. Papa salaka musala yo salaka te. Et pourtant, il commence à style. Tu peux monter sur ton mari et tout. Mais bino mole la crampe. Elle n'y a son crampe. Vous êtes belé bozo landanga wan. Mole la ba crampe pe boko kakati. Ozoko senga kaka mobali. Asala oyo yo okosala te. Sarah maman na ton abi et soleil kaka na baizaleli oyo omonaki et pas nangande omonaki nazali yaye. Voilà. Quelles sont les conditions pour vraiment ozwa ces âmes na yo to obala? Maman boyoka. Beaucoup de femmes jeunes pensent que parce qu'elles sont sexuellement actives qu'elles se marieront facilement. En tout cas, qu'elles se marieront facilement et que leur mari les aimera. Et quand un homme les approche pour le mariage, elles pensent que le plus grand atout qu'elles ont à montrer à l'homme est leur maîtrise au lit. D'autres pensent que aussi qu'une fois qu'elles donnent leur corps à un homme, cela signifie qu'elles donnent le meilleur d'elles et seront choisies en premier. Basi belé, basana bango ba string pétété. Basi belé bana bango ba string pétété. Ba maman string pétété c'est bozaliao. Ba maman string lenda bozaliao. Basi belé ba kansara ke bo kansara basi on ba string pétété. Asa string pétété. Moi si wana za okansana mutu na ye que mon balé on ninga ye il faut na pesi mbala sexe. Na salima ka boye pour abela mutu. Parce qu'il y a des femmes qui se vendent devant un homme. Une femme qui se vante que non, mais tu sais que moi, Solina Zuyo et tout, bani, au CP là. Et il croit, bon, reprochant pas sur la tête, il croit que Sora Saliango, mon bal est kanami. Et puis dans ma bilan, on a bango belé, surtout banakin, une sorte de nanga banakin, bazar na mongo, ba remède na bango, ba tchaka, tikanzo pesa la naturel, ba remède na bango, ba tchaka à gauche, à droite et tout, banini, et bakatsarande, ça va. Nous rendez, c'est pas ça va. Nous continuons, ma maman. Bolanda, bolanda, quand tu pour un conseil, pour un solo, bolanda conseil, nous avons fait bino. Et ce sujet, ce sujet, moi, on a mon yonga dans Facebook, dans CP là qui peut partager. Maman, balobi boy. Cela signifie qu'elles donnent le meilleur d'elles et seront choisies en premier. Non, attention, pour le sexe, tu ne seras pas choisi en premier. S'il en était ainsi, toutes les prostituées seraient déjà mariées. Mais ma prostituée, là, bangondia surtout. Ma prostituée, bazanga la tête aux ma prostituée, bonia, on a kata Belgique. On en a combien, on a kata Belgique? Et c'est bangondia sur le mi bali.
Mais bah, ça peut ma femme seule, tout en étant prostituée, expérience, il y a ma sexe, tout. Tout ça, dans conseil arabiso, conseil matrimonial, il nous parle de sexe, ton me dit pourquoi, mais jamais, Moutouana, le bras sexe, ton me dit pourquoi. Tout le monde a eu pile au lit, balié, et tout le monde a été. Si c'était le cas pour le sexe, mais il fallait que Moutouana, oh, bon, arabiso, maintenant, il tombe pourquoi ma sexe, mais à Bali, tout le monde a déjà pile au lit. Donc voilà. Si l'on était ici, tous les prostituées seraient déjà mariés. Il y a de jeunes filles très belles et bien potelées qui pensent que leur beauté et leur sexe suffisent pour qu'un homme les aime. Beauté, paix et suffire pour que maman biso mibali tolinga. Bo vanda tina suka boyeba. Pourquoi biso to choisissara basi? Mobali aza calculateur. Soka vandi azarotala. Sarah maman na daito na bili kamoko natango rapidement abi mais ezali pe na mibali misusu balinga ka mwasi apesa ye sexe nde ekolinga ye bien. Voilà, ça c'est ce que tu crois. Européen sexe mais sur makambo bozangi et aussi mbate. Flora Panama bi c'est pas ça hein. Sarah abi lité akanda sakola. Ah ben égalité akanda. Na lité akanda te. Nous allons continuer rapidement. Bamdeko baza kolanda biso. Il y a de jeunes filles très belles et bien potelées qui pensent que leur beauté et leur sexe suffisent pour qu'un homme les aime. Ironiquement, elles n'arrivent jamais à garder un homme jusqu'au mariage, alors qu'elles ont donné corps, beauté, vagin, fesses, maquillage et tout, sans pouvoir se faire épouser. Et ça, la basi mususu, à kabanzo to talate. Pour kanjaki ke so kabinzo to papa. Moi mbali soka lingi otato kabinzo to akozwa yango. Opesi gauche akena gauche, opesi droite akena droite. Opesi monoko akena monoko, opesi ntola akei. Opesi pe mbongo ale. Na suko kika abali mususu. Ba exemple ezalite. To moni base bele ba utaki wana ba poto akeyo azu mobali na kisasa. Ba mibali oka bala na biso baza ko bima na makama ba TV. Na TV to pesi ba mbote po ba osa misusu ba osa misala ba malamu. Yo kanjaki yo ozwa libala yo keyo memi nzoto na yo. Ozwi nzoto na yo moko kotia ona kata carton vraiment hein na fret. O memi nzoto no tina kisasa bu komi na ona kisasa. Je suis pas contre pour les hommes de King. Je veux juste vous montrer que ce garçon là oh ya Kinshasa o ba misusu baza ko quitter là, naza contre bangote baza mayele baba mibali ya solo. Ba ebi ke moi si ezalite pose nzoto na yo longoli yango poto komi na ona kisasa o kabeli nzoto. O azui nzoto, ale nzoto, ozui moi valise, o tikeli, moi parfum, moi déodorant, moi ceci cela. Ba western pesa ko sala na nini o babenga ka promesse ya koya poto. Azui na promesse ya koya poto. Masali calcul, atali 1 plus 1 égale 1 tenayo. Atali 1 plus 1 égale à 1 à motu mususu atikio o terengani. Nzoto kabi gauche droite likolo na se na mutu na makolo ba balusio et tout kamunde le kute baluka rwa yote. Mais ozui libalate. Bozelati na suka boyeba et lokonini e pesa kamubali avant de calculer pourquoi nga il faudra bala mwana masiwa. Ça mana papa mobali aliaka sexte mibali kutu yeba kongole opesi e bilengi kaka osilisi boyo otuni kaka likambo akateli yo lingala sikoyo pona omona sexe ezali eloko te. Voilà yango wana tozo konte tobika na sexe te ba misusu akanti poza kitoko ndenge ozwa libala. Voilà tozo koba est-ce que bozo la nanga bocha ba j'aime ba maman soki bozo ko landanga. Je dis ici elles ont donné corps, beauté, vagin, fesses, maquillage et tout sans pouvoir se faire épouser. 1 an de relation, séparation. 2 mois de fiançailles, divorce. 10 mois chez un homme. Renvoyé en 5 ans. 3 hommes différents sont venus. Mais aucun ne pouvait rester. Il a même d'autres femmes qui parviennent à intégrer chez l'homme et à lui faire des enfants. Même les enfants n'est pas... Ezali obalobaka. Ezali garantie à libalate kobote la mobali. Ezali garantie à libalate. Même faire des enfants avec un homme, ce n'est pas de garantie à l'ibala.
Bosé belé à bo pati qui s'abattu bana à l'occasion de rien. En croyant que na okangaye. Oui, okangaye obanomonaye. Mais pas comme ton homme, comme le père de ton enfant, oh bando réclamer passion alimentaire, ceci, mais pas comme ton homme. Ça, c'est pas une assurance. Ni les sexes, ni la beauté, ni les enfants, ni ton argent. Ça, ce n'est pas quelque chose à tirer mon bel. Ce qu'on zui biloko wana, au tcheli bosso maman, au baby si relation na yo, même temps mon bal ayaki bien. Ce qu'on zui biloko wana, au tchiango li bosso, au baby si. Et ko ba pete que so balobi, ko tia sexte, ko tia mbongote, ko tia botete, ne, okoma égoïste, okoma maboko li kaku. Pour me monsieur atalaka, il y a kamati après sur moi 1000, après sur moi 100, tellement 200 comme ça, chérie, est-ce que Rodef ça n'a pas ma santé? Parce que les balles, ils ont les cambouilles société, ils ont les cambouilles projet, ils ont projet à batumi balé. J'y vais c'est Banque de France. Oko pati kabana boye, okanti on va na libala mais on va na libalate. Toby. Il y a même d'autres femmes qui parviennent à intégrer chez l'homme et à lui faire des enfants, mais finissent par se faire renvoyer au bout de quelques années. Yuna banana yo. Oups! Babengani yo Pamela Kwamanga, Taluiza, Muzungu, Azarolanda Biso. Le problème est simple. Donc, comme ici qu'on a problème, après tout ce que je dis, j'aime toujours poser des questions et que vous participez à travers notre émission. Sans oublier que vous enregistrez au numéro WhatsApp, le 0032 484 24 24 04 pour, s'il vous plaît, pour intégrer notre groupe WhatsApp. Et ce groupe WhatsApp, nous vous rappelons que Congo Rumba Seben et Café Chrétien, tous alliés victimes, il y a vandalisme, il y a vol. Il y a matériel moro en voisinant 8 000, 9 000 euros. On nous a pris un ordinateur qui nous servait à faire tout ce que nous faisons. On nous a pris 2 caméras, on nous a pris quelques guitares, on nous a pris vraiment tout le matériel autre ça à la émission. Il y a une émission Kouchta Région pour la couverture. Mais nous avons quelques émissions sur Café Chrétien et Zali. Et puis tout ça, au sein de la bana, nous surtout bazana posa ya intégrer page nabiso pour nous émission na États-Unis, na Canada, na France et tout. Vous êtes les bienvenus. Voilà, nous allons continuer. Guilhem Malobi, Pesa numéro Awa. Shilo Mayamba, c'est le 0484 24 24 04. Voilà. Voilà, c'est le numéro Oyo Bokoki qu'on s'enregistrait. Oya Zali na posé au Sungabiso na passion. C'est le moment. Nalobi, aimons-nous vivants. Parce que le Losogi Congo Rumba to Café Chrétien et vendu 3, 4 semaines, 5 semaines et qu'on perd de place dans de choix. Donc, Ezali voué na kufa. Alors, ils ont aide na binonde mte sunga biso. Na bosanité, na pesi Gisèle Soki, azali na musala za rolanda biso na pesi bambote trop Gisèle Soki sur za rolanda biso. Voilà. Le problème est simple, ba maman. Quel JVC Banque de France abi eh yesu pona nini boy. Fleur rose à la business. Alors, maman, ça c'est une question que je suis en train de vous poser. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Quelle est vraiment l'astuce au Yokoko Sala pour que, au Pesata, moi, 50% de chance, il y a que mon bali, Avanda, Tobo Vanda, et l'ongona mon bali. Quelle est la solution? Papingimbi, moi, dans Voulouba, le MT ne change pas, Zalaka Kakabongo. Quelle est la solution, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour donner plus de chance na relation aux anangos, même à tana escroc moroboy. Parce que tout homme ne vient pas dans une relation à sérieux. Hein. Moi, je te dis aujourd'hui, na koneta ba relation na yaki sérieux te, mais na kangama, oh baloba, meka o kangama. Mais tant baloba meka o kangama, balobi meka o kangama te pona sexe, meka o kangama te pona beauté, meka o kangama te pona mbongo. Mais Kokangama a autre chose. Quelle est la chose?
Shilo Maemba qui dit merci papa. Madame Bayabo qui dit être poli. Bokanga. Bon répondre nga bandeko nga. Nga na lingaka tozala un peu boye bozo koloba nga pe naza koloba et puis toza kokoba malembe. To kobi lisolo ya ba femme seule tozali siko ko pesa mino ba astuce comment pouvoir avoir même une petite chance, même peut-être pas 100%, mais 30-40% de chance que moi mbali wana takei ami beti na moto atali abi na ke koto ezarabo mais mwana wana JVC Banque de France alobi komi kitisa eleki nyonso na libala. Voilà JVC Banque de France. Senti la patrona Engels alobi dévouer sa vie dans le Christ, l'amour avant tout. Lidingoudi alobi bizaleli papa. Victorieuse félicité la grâce alobi dialogue elekelaka saint. Julia Umba alobi ngana moni eza caractère ya mwasi. Ce n'est pas pour rien Dieu a fait endormir l'homme pour vous créer. Sarah maman na Dayton alobi kotia mobali na esika na ye très important yaki mobali. Madame Bayabo alobi être une femme sage et intelligente. Orgaziste là la reine alobi dialogue bozala Jésus. Victorieuse Trésor alobi mibali ya poto mitema mabe. Mado Pitra Mambuku alobi kozala na motema ya minene savoir pardonner. Landrine Tiama alobi polikaka. C'est très important les femmes, ne partez pas. Vous vous posez des questions de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Pourquoi je suis belle? Pourquoi je suis canon? Soko talingai, nabota balami balé, melibumu toujours ok, nzoto toujours ok, ma belle est toujours ok, je suis propre, je sens bon de la bouche, je sens bon de l'aisselle, je sens bon et tout. J'ai une partie intime de mon corps qui vraiment donne envie, même quand j'ai un homme, l'homme me félicite, me dit maman, on a propre. On appelle on arrive, ça passe, il faut avoir propre. Il faut avoir très propre. Moi, s'il faut avoir propre. Moi, s'il faut sentir vraiment. Mais ça l'a bien comme ça l'a le roi Bambo, la drogue, comme nous aurons sniffé le bon odeur partout, par-ci, par-là, au balouki à gauche, à droite et tout. En tout cas, il faut avoir propre. Voilà, ma maman, il faut avoir propre. Hein? Très important, très important. Linda Bastelo, respect l'homme. Noëlla Kanama, l'ibala dépend de l'éducation aux oies. Ça compte aussi. Nani Susu, Omba Bote Alobi, le comportement, c'est très important. Le comportement, beaucoup mabaro onyoso. Bolembi, beaucoup vraiment ébélé. Gilda Willy, Teka Pongoul Alobi, les bonnes manières d'une femme, la politesse et le respect, et tout, et pour tout. En tout cas, voilà Gilda Moutakomi. Voilà. Beaucoup ma maman. Petit conseil, hein. Voilà, pena, ma maman, il faut moi propre. Ma maman, hein, propriété, c'est très important. Bon, channel, j'aime, propriété, c'est très important. Sarah, maman, na Dayton, abi, basi ebele la poto, baye, barali sur te que, mobile na sika na ye, mobile alukaka mwasi oyo akotia ye, na sika na ye. Orgazi alobi, si, mwasi solo, ya bien na nzoto. Voilà, moi, s'il faut, hein, c'est important. Très important. Moi, si, il faut ça dans ma main. Ngai na mobali na pesa rabino mo ba secret wa mama. Lokwa ba mibali ba ate bo mo ba secret na biso. Na ba ere ya ba kolala boy mama. Soko lingo lala na ebiki mingi bo sala mo botik ata oza yo moko. Zala déjà na habitude wana. Na ebiki mingi boza ba femme seule, mais boza na habitude wana toujours propre avant sokola. Et puis olati mo eloko mo ya moi bien hein. Même ata mobali azate mo pepa pamba ezala excité mo pepa pamba et yo kama kambo ta bezo mona moi c'est olala. Moni moi c'est soit ke na mbetu. Il faut même na mo pepe lukae. Mo pepe lukae. Il faut nda prier pour que ba mari de nous inde ba kotate. Parce que ndenge ya kosukola na pokwa, ndenge ya kolatela na pokwa, il faut ezala bien. Chambre no il faut sentir bien. Mbetu no ba drap no ezala lisse et epé sa posa kolala. Mobali mususu akima mwasi kaka po mwasi o yaya tandaka ndako bien te ndako ezali mbeba mbetu ezali ba zelo et tout peut-être bana baleka ki wana mbetu ba zelo mobali olata azoyoka lokola mukusa c'est pas bon.
mobala kima penanda ko. Pourquoi? Parce que comment que pas fille moko likangu atandaka mbetu ne bien mbetu wane ya lisse et tout. Chaque jour a changera ba drap propre maman. Tant mobile à côté à mbetu grave. Moi c'est tant outa na douche bini à lati à beti moi ba décolleté ne bilo mo ya très mystique. Tant à na mbetu boy ma papa. Même à to lemba qui ozo sentir ko neti provocation. Ozo ka neti eloko nzamba chaki na kati eza ko bima pour que ya kola musayo et biso papa sala musala na yo mobali ozana mama très important. Très important. Faut changer rapé ba moi ba des soirs chaque soir et tout. Hein? Na pas meli molimo ya ba maputa oyo ba mama ba banda kola tata wa kalanga linga ke lokwana te liputa wana oyo bolambela ka wenzuluka wana na linga ka liputa wana te ono de Jésus ba maputa wana ba papa na biso ba banda kola tango mona papa bimi boye na tongo abeta maputa wana o comprendre que papa mais biso ba jeune oyo lelo liputa wana to linga ngote longola molimo liputa wana et ça rappelle ka moko na comprendre te beaucoup ça reta liputa na 5 te. Maputa wana ou ba mama bolata kawana bokoza na ngwata 5 te to 10 te. Comment changer ka nyoso changer sous vêtements changer ni les puta wana changer ka te o bochaka na ntolo wana ki koso pesa lia wa te to zala ba salle de bain na comprendre bino te ba si ya Congo ba africain les puta wana je mona ndele na les puta bongo na pas meli molimo les puta tout sambela pour les puta wana au nom de Jésus. Nabi ke memaka bana suri bana mabota mibu memaka bango na mukongo mais liputa na nzoto tongo midi poko mobale ko ya etuba nini siko koma kaka kitoko soki bolingo bima okende fete wana ndo che make up tango boko cha make up ozoki na ndako make up elongo eza lokola maya njili ekoi na kata nzato ya salle de bain komi lokola maya njili komi lokola bauti koleka na maya kalamu njili kutu bien maya kalamu ekomi jaune nyoso tu na kata benoir okomi elongi lokola ba molona na kata ndako yo mwasi okomi elongwa ba molona no tiki suki gauche à droite et tout banini suki malongate suki propreté bien que nazali pour basio ba komi ko luka kusuko défriser te basio baza ko luka batika te suki bien et tout banini naza vraiment pour ba mama wana naza pour ba mama wana suki komi gaga suki yindi et tout banini ovani moi satali obobi o moi sina ngai to ba molona to duga ami ibyo ba ibaka la sérieux wana conseil ngana pesa bino bolongola ba biloko wana il faut au sentara bien aux allara bien. Donc voilà. Alors nous avançons. Monica, ministre de la Patrie, une femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est folle la détruit. Et de nos jours, les femmes oublient beaucoup de choses. JVC Banque de France et Elongiloko la ba molona. Noëlla Itamba. Ba gros bisous. Anika Embe. Kosekate ba mama liputa wana boye bien. Oazana liputa wana cha gel. Bosana ngo bino surtout. Oazana liputa wana cha ba gel. Liputa ezaka moko wana kaka. Oazana ngo cha ba gel. Okofala mobali 14 ans libala liputa wana. Na comprendre ngote. Oazana ngo cha ba gel. Nicole Mbala. Nanya zalaka na liputa wana boko nanya zalaka bocha ba gemme ebele ba gemme ya muke mutu tout aza kolanda nga zala na liputa na fina ba gemme Nicole Mbala en tout cas l'étoile de l'Est bambota trop la reine Shilo Mayamba Madame Bayabo a soutenir son homme Linda Bastelo mon grand tu es très très sage et tout voilà. Nani azalaka na liputa wana Bobi misa mama puta na osambela pona mama puta na Bobi misa bon mama bale belé ma puta wana bon mama bala pourtant bola tango forme ça do e bon mama bale belé li puta wana ngala linga li puta na te combien de fois na zo ma puta wana na be na boaka na linga ma puta wana te yo moni mobala rara na couper moko to changera mo ba couper tout mais quoi couper moko to rara ngote mais bino ka li puta na Miss Jeti Chebwa Katende Arbi nga jamais nazalaka nango bozaka nango boti kokosa biso bozaka na liputa wana et puis molimo ba make up mama tozo kokoba na émission ya biso nengina ba molimo make up ya mabe biso mibali yoka ba secret bo pusani bocha ba jamais basi so bo pusani
zolo na ngai bangisa bino te bopusana ponga pe na pusani na même vrai metubani bomoni bopusani ba mama botika trafic ya ba bote botika trafic d'influence ba mama botika trafic d'influence make-up wana ezosalaka bino bien te soki ozaka elongi lokola marque eta botikala na elongi parce eza basi oyo bana elongi lokola yanga je crois pas ke bakobela bango babelle femme soki ozaka na elongi lokola marque etabu tikalaka na elongi lokola marque etabu tia make-up na yo pour que etia ngo ngelingeli te elongi ngenga te mais etia mwa propreté mais boforce eloko boforce nzoto te parce que eloko mosusu eza koboma biso ezali ba make-up wana okomprena soute mwasi no akomaka kitoko makasi so bozobima mais so bovandi na ndako omona mwasi no lokola mutu Samson alingi abundisa o bona ndako so ta elonga mwasi no akomi lokola Samson alingi abundisa o botike loko wana botia ba make-up légèrement avec beaucoup d'aisance. Parce que tricage est qui trop na beauté na bino. Souki a tricage. Mikolo bande konanga sobotali basi mingi ya ba africain balingi suko défriser souki te. Ko défriser souki e kataka ba souki na bino. Surtout na ba mai na biso tozana ngona poto. Basi mingi bakomi kotika ba afro. C'est moi sotiki ba afro kanga ba souki même ba nyanta ba souki a singawane zongi monde zongi. Bozonga bongo mama. Chaka make-up na nini. Obi ngai na sala mariage ya moto. To sali mariage ni na butu. Na tongo naza ko bikita na hotel. Marié aye ko féliciter nga na musala na salelier. Bande konanga botu na ngani. Nazo reconnaître marié te. Nga mutu na animé mariage ya marié wana. Na yé, na cotissier, na zako kumisa yé, très belle femme, hein, la reine de la soirée. Neka na kumisaka, soki ba swingai. Na tongo na ko kita na hôtel, na kiti na chambre na nga na hôtel, na zui bagage na nga, il faut baya ozonga na voiture. Na moni mwasi moko, comme balala kite, po na koluka ke mbongo na bango ya garantie bazwa yango. Comme balala kite. Asali musala mingi, mais azonga ki a sukoli, a longoli maki a se démaquiller, makamuta sukoli, alati mwa training moko akeye azongi. Maria eko félicité nga po na animaka danger, mutu moko ta animaka soirée, ya ba cérémonie lokola nga. Bako sabinote parce que après rouf mutanga nga mutu na banda makamwana na poto. So moni ba jeune tout bako mosala ngo ya nga mutu na banda ya. Bomoni mariage à Sandra Mbouinde na animé boke tala bo sentir na Sandra Mbouya simbi mutu abina na mona maître de cérémonie à boete lobi na ozana musta na okende kota Stuttgart et puis na ozana na musta na sala rango maman Maria eko pesa nga mbote na zaki choqué moté mais qui passe na okel moi mobali o mawa. Naoki moi mobali moté mesui. Nazo reconnaître mariété. Ah, ça va. Oui, quand ça ebi mutute, ça va. Marc vraiment la sepeli ou animé mariage nanga bien ngache. Ah, mariage na yoto. Ah, mariage à petite sœur no te. Mariage à petite sœur nanga te. Mariage ya moi nao. Abi, ah, maramdia zolo. Zomo nanga bien te. Ngache après ba moko na yo sutuka na moni moi très moko boeza lo wana etiye quand na moni très wana ezalo wana etiye mbala moko na eseli nga passe mutafuti yo marque mutapesi yo mbongo na ye afuteli yo avion oye batio na étoile na hôtel a bien na lingi na se rattraper mbala moko yonde Thérèse te nabi yonde te Thérèse yo nga be makamusa na confondaki on dirait ko kadi ka yo ga makamna lobi
Et pourtant, yende, mwana ya suka. Mwana suka famille na bango. Non, le mariage à l'égui, non. Mariage à mwana, non. Vraiment, na gafaki. Mais na gafaki, on a pas mbatté, na gafaki, on a parce que j'étais buté à une situation que nous vous demandons de changer. Voilà, nous allons évoluer parce que Boza Ebele, Boza Olandanga. Nous parlerons des femmes seules, les conditions oyo, beaucoup qui remplir, pour la ne fût-ce que na 100%, mais aux alatana 20% ya ozwali bala. Ngamo bali mutuna oloba. Mama, na zongeli live sabino boy. Mukolo nzambe akopesa bino place na biso. Parce qu'il y a des femmes où bazako talanga, bazali na biloko ba débat bord, basi ba vewe, basi vewe te basi baso rapé basi. Na banze posé bela bozo talanga. So bozo talanga bo chaba j'aime. Dabi ke bo chate bo chaba j'aime. Mais jamais en aucun cas une femme ne prouvera le sentiment que nous les hommes nous éprouvons en passant des rapports sexuels avec une femme. C'est extraordinaire. Ba maman, bobotami basi bokufa basi, bokoma wa mibalite. C'est extraordinaire. Et c'est un niveau et ça là selon moi impossible. Pourquoi? Parce que nzamba li sarabiso tangwa za osalapino. Ala li sarabiso et loko ya chaka to hibite. Yango et ça va moment intense. Yango moni même ya batu. Mibali musuba kufa likolo ya makambo wana. Talaka balobi na yo. Pression mobali ayo kaka. Eza lokola moto akimi plus de 20 km ou 15 km. Ato sali on a 5 minutes. 5 minutes wana, ma calculer jusqu'au 20 km. Oui, 20 km. Au bas de la ville. Au côté simple. Où il y a un boulevard d'étrange. Où il y a un monument. Où il y a un Banounou. Où il y a un Debonom. Où il y a un quartier 1. Où il y a un gassa comme un aéroport. 20 km. Pourquoi nous avons les colonnes bino maman? C'est bon mon que bino vous a battu pam pamba. Vous a battu pamba pamba. Moutamatika les colonnes yo. A sali 20 km. Sarah maman na Dayton. Et c'est ça normal. Moutamatika les colonnes yo. A oki pema ya 20 km. Et c'est ça normal, ba maman. Bocha ba j'aime pour na bino moko parce que boza bikela moko hors pair incroyable. Donc na habité place ni to chabino bocha ba j'aime ba maman place boza. Bon miye barati banane bosale. Voilà. Nous allons évoluer ça maman na Dayton. Tout évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire les conditions pour autre sengana basi? L'homme marié, d'abord, n'a pas besoin de sexe. L'homme, oyo bali, muto bali, nanda kuna yo, po boya otikala, otikala marié na ye. Il n'a pas besoin de sexe. Il n'a pas besoin de ta beauté. Il n'a pas besoin de ton argent. Il n'a pas besoin de ta situation familiale. Il n'a pas besoin que Ozali moi un ministre. Il n'a pas besoin que moi un président. Il n'a pas besoin que Ozali leki a qui marque tabou. Oh leki a qui ngandi. Voici ce qu'un homme veut. Ba maman, est-ce que vous êtes prêts? Na lingi bo chaba chaîne. Pobo yeba. Et loko ezali clé ya makambo nyonso tout. Bo chaba j'aime ou sinon na oloba yangote. L'homme marié ou l'homme tout court n'a pas besoin de sexe, mais plutôt de Boyoka, mais plutôt de quoi? Laetitia Bonjali. Un homme a besoin, n'a pas besoin de sexe, mais plutôt de la soumission. De la soumission. C'est écrit dans la Bible. De la soumission.
Maman, tozora bino le roi drapeau, bendele. Moi si na nga ya ndaku aza drapeau, aza bendele. Muta koti na kati ya ndaku na ngai. Akitisi drapeau na nga, eza lokola akwa isi mboka. C'est la fin de la guerre. Je suis battu. Abattu, battu, anéanti. Moi si na nga aza lokola bendele, drapeau. Maman, okwe ici drapeau. Okitisi string na yo. Na mobali na yote mena moto ya libanda ezali lokola okwe ici bendele. Une femme, un homme marié n'a pas besoin du sexe, n'a pas besoin de ta beauté. Un homme marié a besoin de la soumission. Et comment il y a la Bible? Ouais, il y a verset dans la Bible, à Rochabiso, total, tout continuer. Et ce sujet, n'a pas développé qu'un sujet. C'est ça être intelligent, Sarah Mamana Dayton. C'est ça être intelligent, Gisèle Soki qui me regarde. Oui, de la soumission, oui. Quand il s'agit de mariage, la soumission est ce dont les hommes ont besoin, et non le sexe, et non la beauté, et non l'argent, et non de la situation familiale. Il s'agit de la soumission. Donc, il est temps que vous, nos sœurs, jeunes, sachent que quand un homme est prêt à se marier, il ne regarde pas une femme qui le satisfera sexuellement. Mais plutôt une femme qui se soumet à lui, qui le respecte, qui l'écoute, qui le voit et qui le traite en chef. Qui le traite en chef. Qui le traite en chef. Pas satisfaire sexuellement, mais plutôt une femme qui se soumet à lui, qui le respecte, qui l'écoute, qui le voit et le traite en chef. Toutes les femmes ont un vagin, maman nangai. Binonyo surtout basi, bozane loko. Toutes les femmes, bazana yango. Toutes les femmes peuvent donner le plaisir. Toutes les femmes ko pesa oyo kansaka yo pesa kakana mbali na yo. Ata bimi libanda tamsu na likango bako pese tamsu ya koleka ya yo. Mais ne t'inquiète pas parce que ma pesier nzoto n'a pas de dimension mon boy. Toutes les femmes ont un vagin, mais toutes les femmes n'ont pas d'humilité. Et ça m'a ramené, ça m'a ramené, moi si on a autant comme on a une souka, à salaki débat wana, à salaki likamwana na Facebook na sepela ki nango na robina sur la peine na bandeko na ngai. Les femmes, donc, toutes les femmes n'ont pas d'humilité. Bosé belé a besoin d'humilité. Besoin d'humilité. Et puis, après, tu ne comprends pas pourquoi tu gardes tes hommes. L'humilité demande à ce que moi, si, Azalana, patience, moko incroyable. Azalana, patience, moko incroyable. Très patient. Très patient. Mingi, bozalaki na mamabala na bino. Bozanga yango pona bozangi botosi. Bozana pe boyebi bozo regretter. Si c'était à refaire, Julia Umba, boko sala yango te. Mais Godo Kaka, ola kisalibanda, et pas ba camarades. Na boaka ye, omona tenenge akoma, omona tenenge akoma. Mais na motema na yo témoin. Okoka, njoto eko sala pasi. Mado Pitra, nous continuons. Bokenete, toujours continuer rapidement. Tokenete. En tout cas, mon Zambé a son amour à moi. Toutes les femmes ont un vagin, mais toutes les femmes n'ont pas d'humilité. Quand vous êtes une femme humble, vous êtes une perle rare. Un trésor caché. Une femme en or. Ponanga.
Moi, je suis humble. Azana humilité. Ozali lokola perle rare. Ozali lokola or. Ozali lokola diamant. Tu es une femme à part. À part. Antometa Kapinga. Je te salue, ma soeur. Antometa Zala humble. Humilité na katanda kono. Tata Luisa Mozungu. Et puis to bosente bato bazarolan. Donc, toutes les femmes ont un vagin, je répète, mais toutes les femmes n'ont pas d'humilité. Quand vous êtes une femme humble, vous êtes une perle rare, un trésor caché, une femme en or. Et un homme, un vrai homme intègre, aura peur de vous perdre. La Bible, combien on a Ephésiens 5, 22, Botanga. Bozoluka, gauche à droite, comment retenir un homme na katanda. Et pourtant, solution zanga pemena yo, tika qui te tue, zanga tina. Sois soumise. Cherche à gauche, à droite. Sois soumise. Qui te tue et remema rien. Aux alaga yo moko. Même likango aye wana, aeka ko goûter, roma soupe. Oza soupe nengo zo talanga wana. Soupe bazui na lutu ba tche, ba meki. Mungweleki to lia yote nzungu na yo to tiena mpanzi. Na Ephésiens 5, 22 botalang. Ma sœur, oyozolandanga. C'est pas un message n'angate. Je suis en train de le lire dans une quelque part pour la partager bino. Je veux pas venir ici me vanter que message de Zayanga. Je vais vous donner le nom de cette fille et que Dieu bénisse cette fille. Oyo asalaki direct oyo. Ma sœur, ta beauté ne va pas rendre une autre femme laide. Mais ton humilité fera de toi la plus aimée au-dessus de toutes les autres femmes, maman. Omoni, Moussa n'aura ofinga mbano zui rival. Maman rolonga rival, rolonga mbana na ona ofinga ete kaza mabe. Tamsou ya mabe, mais yo c'est impoli. Impoli, za mabe koleka muto za mabe ne longi. Mama, mabe ya kati ya nzoto. Ya bosoton kele somo. Mabe ya kati ya nzoto ya bisaleli. Bosoton kele somo. E pesa biso posa koto ya osimbo mwasi te. Mabe ya kati ya nzoto somo bon soto nkele. Atoza kita ita basse acoustique. Atoza métis. Ata mutole kota te na kati. Atoza na ba fossette. Ata ba lèvres pulpeuses et tout. Lèvres pulpeuses tout le monde en côté. Pour sauter côté on a kati zana kati vandi. Yo mwasi musala na yo kofinga mbadano amabe. Mbadano avile oui. Et azanga taille, azaboya kofinga akobotolo mobali na pepele po ya yebi que soki ya commis sage. Soka za humble, soka za na humilité face à mobali obino boza ko welela, oko perdre mobali wana. Tant mobali ya longwe na ndako akomi pa na ye, quel que soit yebi ki rival azali, ayambi mobali ne kitoko. Asali le sani, mesa, alesi, bavandi kitoko, asukole makolo, akipeye. Place nga kota discussion, a zappe yango. Ameli mobali na mbetu. Avandi siye na sika penda batanda kitoko. Mari identité. Avandi na mobali na ye. Na mobali yo koloba. Mwasi ya mabe. Mwasi ya mabe a boto liyo mobali. Si maboko molobe ya kisi. Kisi te. Zagala ate mama. Bizaleri na yo. Oza impoli. Oai monyororo. Na kati ya motema. Certes kitoko. Nzoto kitoko. Sima evanda. Magamiosto evanda. Ba boto liyo mobali ya kei. Bologa secret le lobo yebango. Vous partagez vidéo parce que dans ce monde, vous talate. Vous partagez vidéo. Partagez vidéo, ben ande konao. Yebise maman biso le lot aussi solution. Et pas ya papa pile marque tabou. Bobo sanate 0484 0032 484 24 24 04. « 0032 484 24 24 04. Voilà. Sœur, ta beauté ne va pas te rendre une autre femme laide.
Mais ton humilité fera de toi la plus aimée au-dessus de toutes les autres femmes. Humilité na onde osala ki mobali alinga okoleka bambanda nyonso. Na comportement. Les affaires à comportement. Maman tolo ba comportement. Boko ma na comportement. Boko ma comportement. Orgasiste là la reine Elisabeth. Comment comportement? Ibrahim Kosi. Ta Louisa Muzungu Tambwe, moi si ya makambo ya mabe, bakozwaye mobali pete, bakozwa pete. Bakomi ya maman wana a raisonné a komi, et ça trop profond. Maman boyoka, toyoka, to bandela. Sœur, ta beauté, hein, si maro masi ya na yo, hein, ba poitrine no ya minene, teinture no ya kitoko, hein, libumuno plat, beauté na yo, hein, ne va pas rendre une autre femme laide. Et rekomisa moi si mususu ma bêtise. Mais ton humilité ndé. Tu as humilité. Cette humilité fera de toi la plus aimée de toutes les femmes. Secret à moko. Yaoboto la moninga mobile. Qui citait beaucoup mieux. Zagala a. Zagala a batu bozo ko son nom de Jésus. Zagala a moko yoane zalarate. Comment comportement mado pitre mambuku. Comportement. Voilà. Moi, malheureusement, beaucoup de jeunes sœurs de nos jours appellent la soumission contrôle. Malheureusement, beaucoup de la soumission contrôle. Et c'est pas ça contrôler. Bako tchao mulunge. Ngala ko vivre répété. O tika la liberté te. Na ke mena nga ta moi, na ke ne boy, na ke ne gauche. Liberté ni bako tike la yo. Abonnez-vous sur notre page. Moi, je ne veux aucun homme pour me contrôler. Bolobaka bongo. Na lingi mobali mota contrôlanga. Na obima na lingi, na ozonga na lingi. Yango boko tika la ba femme seule. Je fais ce que je veux, surtout Fazwana. Ah putain, regarde-moi ce mec. Je fais ce que je fais. Narosa est bonico. Yango poto ngoyom to memanga. Famille na memanga poto non ça on la lingi. On ba la obende le film. Bakova na yote. Otikala yomoko. Bamisusu, oh c'est la démocratie. On est au 21e siècle. Si tu ne veux pas te soumettre à un homme, on est au 21e siècle, c'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Boy bangoke, libala e banda avant démocratie et comme na mokili. Tango adanza aka, tango nzamba kukela Eve, démocratie a raté. La démocratie n'existait pas. Baroua na barene bazala raté. Et zalaki Adam na Eve na banyama na zamba. Na kacha jardin d'Eden. Si vous avez réclamé la démocratie, tata na bino ya makamba bolingo, tango banaka bolingo démocratie ya kati. Et lingi pete ko lobake, loko la démocratie ya kati, papa Adam abandaki convoquer maman Eva, alingaki na bolingo. Bien que Eva nde mutu, aliyebisaki na tata Adam ya mbuma. Mbuma nini point d'interrogation. Moi je ne veux aucun homme pour me contrôler. Je fais ce que je veux. C'est la démocratie. On est au 21e siècle. Femme, si tu ne veux pas te soumettre à un homme, ne pense pas au mariage parce qu'aucun homme doté de bon sens. Si on veut se soumettre à mon touté, qu'aucun salibala te maman. Tcha déjà na bongo na yo. Formaté ango. So ko za soumission te. Formaté na libala na yo, na mutu na yo ke nakobala te. Ah, wano vandi ozwi kimia. Yemata économique, Rachel Monzele, Tina Estrella du ciel, donc soko lingi o se soumettre te chamutu na yo longola makambo libala na mutu longola pangusa longola boaka. Si tu ne veux pas te soumettre à un homme, ne pense pas au mariage. Ko kanisa ko tu libala te poyo ba ko tikala ko bala te. Ata kutu libaku ya mabe pesa mike obala to ba pesa mbonga ya kuti mbongo pamba ba bebisi
dezeze bele mama boko kabwana. Na mobali wana ba sens nyo surtout boko kabwana. Si tu ne veux pas te soumettre à un homme, ne pense pas au mariage. Parce qu'aucun homme doté de bon sens n'offre son amour à une femme au cœur égoïste. Balobi mutu nyonso mobali nyonso ana sans pinda. Ana nzoto. Ana bo pikiriki bo kundu. Ya mobali tina estrela du ciel. Na mutu na ye akoki ko vivre jamais. Même à tabovandi ena déjà beaucoup kabwana. Jamais na moi sur se soumettre. Francis Kakonde Mousso na pesi wambote Congo Rumba Seben bozala abonné na page na biso parce que Mikolo trotika bino tranquillité puis bosana te. Touti kozwa problème nene. Ba uti ko iba biso ba matériel nyonso yango na osala émission sans ba micro sans na osala émission neka ba amateur nyonso ba sala. Yango to senga na bino. Bo s'abonner na page WhatsApp na soki bo linga kapenza Saint-Marc, bo linga ka PM Picasso. Bolinga kabayo stu baleka kana ba page na biso bokende bo komela 0032 484 24 24 04 na WhatsApp kuna tokoluka tambo meka kosunga biso ata na moi quelque chose à manquer pour que ba matériel wana eza cher tokoluka kosomba yango te so bosungi biso te eza passe Bosenzo Henri losako yango ndeko. Aucun homme doté de bon sens n'offre son amour à une femme au cœur égoïste, hautaine et impoli. Moi aussi, pendant longtemps, oh, égoïste et impoli, hautaine jamais. Na leli en mino, na leli jamais, jamais, na vie jamais. Attends, vous venez 2 ans, 3 ans, voilà. Voilà. Maman, moi, sur. Nzamba pambole. Bochaba j'aime place vous allez. Bochaba j'aime les lopes on a partagé la bino. Bochaba j'aime. Et puis qui veut le diriger? Moi c'est pour diriger mon balité maman. Longo la gamagambouana. De toute façon tu peux ça bino pouvoir na bino. La galanterie. Bino pour la bah monsieur pas comme ça la galanterie de bohumbu. Une femme tu peux pas diriger un homme. Tu ne peux pas diriger ton mari. Le mari c'est le chef. Mais toi Yo allez le roi premier ministre, chef du gouvernement à Qatar, hein? Donc, Mobali a un bon sens, à aucun jamais que moi Simoro qui lui dirige. Quand une femme s'incline devant un homme, l'homme lui ouvre son cœur. Ata Mobala santé, tu as un boulot, ni on colla quand on a pas si mine barolo. Ah, Marc. Soumission ngoto sala bona sala nini pour mon balio atika mon boulot na sala nini pour mon balio atika boy maman moi je vais vous dire une chose yikampiko sambela na lobi pété que mon balio azo nyoko lo azo beto parce que atobi mon balio beto te son balio azo beta on est allé ka bomayo et puis ati soumission mon boye et esclaveté non on a bien to vivre normal et tout mais ozo yo kaka moi ba écho à gauche à droite et tout bah bilo élémentaire et tout zoua certes ezalara et tout bah wana tokolo ba na sens wana voilà to suki ça te mais to kende tokoba voilà. Quand une femme s'incline devant un homme, l'homme lui ouvre son cœur. C'est la soumission qui fait vraiment de vous une femme romantique. Komi qui tisande mte sala ke mobali amona ke moi sinaza trop romantique. C'est la soumission. Balobi ici, quand une femme s'incline devant un homme, l'homme lui ouvre son cœur. L'homme lui ouvre son cœur. Karine Djamba Alobi, c'est pas vrai. Vous allez intervenir sur WhatsApp tout à l'heure. Je vais vous donner le numéro pour intervenir et chaque femme va donner par rapport à l'isolo tobeti aroloba. Tout pousse à moi rapidement. Tout en voilà. L'homme lui ouvre, voilà, lui ouvre son cœur. C'est la soumission qui fait vraiment de vous une femme romantique. Soyez la reine que vous voulez être. Mais quand il s'agit de traiter avec votre mari, jouez le rôle d'une humble femme de chambre. N'oubliez pas que c'est l'esprit d'humilité qui fait que de nombreuses bonnes prennent le mari de leur patronne. Mon père Tambo nous disait à chaque fois
que moi si azalaka libre jamais soki alongwe et pas ba parents après accueillir na maboko ya mobali na ye respect na mobali bozo ka makambo na lobby. Mais quand il s'agit de traiter avec votre mari, jouez le rôle d'une humble femme de chambre. N'oubliez pas que c'est l'esprit d'humilité qui fait que de nombreuses bonnes baboyi et belé baboto la rabino mibali prennent le mari de leur patronne. Si boy wala tchaki mobali na kisi. La soumission est la clé du cœur d'un homme pour une femme. Tosuki wala. La soumission est la clé du cœur d'un homme pour une femme. Voilà. Alors, nous allons vous faire intervenir rapidement. Bao Balingi va intervenir parce que je crois que Nena Lobiboy, d'accord. Nous allons essayer de vous faire parler rapidement. Après ça, nous allons faire parler. Est-ce que vous pouvez m'aider, Tina Estrella, à écrire le numéro? Sandy Mel, s'il est là, à nous écrire le numéro. Le numéro, c'est le 0032 466 18 72 18. Ça, c'est le numéro de WhatsApp. 0032 466 18 72 18. C'est ça. 0032 466 18 72 18. Est-ce que vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'appeler? Ceux qui veulent intervenir, sur ce que je veux, j'ai dit, que je ne suis pas, je rappelle que je veux rappeler par où, parce qu'il faut professionnellement, il faut rappeler, et si kanini, na zui, et logo oyo, na zui yango, na magaz int. Donc, c'était le titre, c'était le sexe n'est pas la priorité d'un homme dans le mariage. Donc, na zui yango wana, ezali sujet na ngati. Voyate marka ero se vanter que azalaki mayele, non. Vous remarquez que Bilo Rebelle n'a tangiango en français et n'a développé en anenga. C'est aussi notre travail de savoir prendre même des sujets de quelque part ou des sujets déjà débattus quelque part pour que au meka qu'on adapte la communauté na biso pe qu'on adapte et tout. Alors s'il y a des gens qui veulent appeler et qui veulent ajouter sur ce que j'ai ajouté, ils peuvent appeler sur ce numéro que Tina Estrella du ciel a tché. Laetitia Bonjali, au balinde chef d'état-major. Voilà. Alors, s'il y a des appels, vous pouvez le faire. J'avais passé vraiment ce moment pour la soirée. Sarah Mamana Dayton Dalia. Oui. Au lobby bien makasi. Voilà. Naïa Wate pour se vanter. Le sujet n'était pas le mien. Le sujet, je l'ai eu quelque part sur Facebook. Parce que biso ba congolais to katsaka internet ezalika apo to ya aliaki mbango asalaki boye azwi mwasi ya batu na kuma mona kutu ezala basi yo ba koma ko swana na ba page interposée. Non. Internet est à mon nez, il n'y a pas que Facebook. Tu vas sur Google, tu peux apprendre beaucoup de choses, mes frères. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu rentres par là, et voilà. Moi, j'avais envie de partager avec vous ce soir. Et pour partager avec vous, j'ai pris du temps. J'ai pris une heure. Je suis rentré sur Internet. Je regardais à gauche et à droite. J'ai vu des sujets peut-être qui sont peut-être débattus déjà dans la communauté d'Abisso. Parce que ces gens, ils ont un mais il faut qu'on ait enrichir ce sujet. Mado Pitra m'a beaucoup. Eza Matea, bien dit mon frère. Pedro Nansinkama, Basimingi, Bakoma, Kokomande Mibali, Pe Bakoma, Kokotisa, Balata Jupe, Linda Bastelo, voilà. Alors, maman, baza, bazui, conseil au botchengo. Balobino te que vous se soumettre comme esclave, non. Balobino bongote. Balobina yo, zala na soumission, balina yo. Je crois que ça peut marcher. Même moi, vraiment, pour na vanda, na moi si, il faut un esclave dans la tête. Mais il faut quelque part, après ça, ma place. Et ma place, c'est quoi? C'est le place, pas du chef dictateur, mais du chef aimant sa femme. Après ça, ma place, chef aimant sa femme. Nazaka président sans fonction, Nazaka président honoraire. Mais bilo tout nanda ko yom to bano gérer maman. Alisala na pesi mbote. Alisala koti, alisala zaka occupé na mosinaye.
tout peux c'est bambo te place azali. Nicole Mbalambala, c'est vérité Marc, bravo Yaya. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'appeler? Ba maman boko benganga ite na 0032 466 18 72 18 rapidement. Sori boana likambolo. On dirait na convaincre bino. Si on a convaincre bino penza, bocha ba j'aime et belé place Mozali. Si on a convaincre bino penza. Si on a convaincre bino penza, bocha ba j'aime place Mozali. Bocha ba j'aime s'il vous plaît. Na moni que bozo bengate parce que vous allez vraiment convaincu dans Maramon à lobby et il faut vraiment partager cette vidéo. N'oubliez pas bande on a biso o ya kokyo sa biso bokende. Na lingina mona bino sikoyo na zotala na zata téléphone yango yo na mekotala bino na ba o basi ba pusani na WhatsApp na biso. Boko tako na WhatsApp na biso. Hein? Jusque là na monika moto moko blessing. Hein? Boko tako na WhatsApp na biso. Hein? Pikas mbaya boso azala na biso WhatsApp yango yo. WhatsApp na biso to komi normalement on ndeni. Voilà, WhatsApp na biso yango yo. Voilà, attends. WhatsApp na biso yango yo. Abaka bokomi voilà. WhatsApp na biso normalement on ndeni na chat. Voilà. Voilà. WhatsApp na biso yango yo. WhatsApp bokota s'il vous plaît na numéro to pesa bino ya liboso bokota na WhatsApp wana bande onanga toujours senga bino vraiment bosunga biso parce que ba matériel nyo surtout et sili ko kende na ba vandaliser biso en tout cas bokota et puis ezaka te bozo kota pona makambo ya comment sauver notre page mais aussi pour partager avec nous des idées à chaque fois que na lingina sala ba direct Palme d'Or JM Ndaku ezalaka ya moi si mais c'est l'homme qui est le chef. Voilà, c'est ça. Ma maman boza ba chef du gouvernement. Vous êtes des chefs du gouvernement avec fonction. Ozoko luka bo condition ya nini? Boza ba chef du gouvernement. Surtout à Nakata Poto. C'est toi qui nous dis que sori le autre lia fumbo sori le autre lia boy, c'est vous. Voilà, le numéro est là écrit par Congo Rumba Seben, c'est 0484 24 24 04. Si vous pouvez s'il vous plaît s'enregistrer là dans un monde à binoté dans un monde à binoté alors tout ça ba combo tam so ba combo na oboka comme ça dans senga bokota nakati bocha ba combo ngana sala jamais mission sans pour autant que na remercier bateau balandi biso. Tu as raison Sarah maman Abenga Abraham monseigneur Congo Rumba Seben. Allez bokota est belé s'il vous plaît bokota est belé pour s'enregistrer et puis bah enregistrer bino. Adeline Bassi, la principauté. Adeline Bassi, la principauté. La semaine prochaine, nous allons, parce que demain déjà, nous avons la directé, samedi non plus, nous avons un événement, patron à moi, un leader, Topesio Bambo, te place aux Ali, patronat, voix ma leader. Congo Ruba 7, abonnez-vous. Ba maman, il y a un make-up, j'espère que vous tika. La make-up. Élisée Madiam, na pesi bambo te place aux Ali. Élisée Madiam, bocha ba combo, boyo kanene lengi soke mission ngosi la ndena sepeli sarabato batala ranga. Tozali bande konangai na Palme d'Or JM. Auti ko komela biso. Lokola mwasi kitoko nanouche nuna de boss lady. Nanouche nuna kende na 0484 24 24 04. Kotakuna. Et puis, tous à yo elongo. Nani sous lingi na tanga kombo na ye avant na sisa. Nazali kotanga kombo ya oyo babengi Céline Durand. Azali kolanda biso na mboka Brazzaville. Alors, na osenga na Picasso alanda Céline Durand azwa numéro na ye. Véronique Baley. Totika make-up. Make-up. Nazo obete bino. Boke na onte na disola make-up na obete la bino. Boke ndete. Makamunga na mona na Canada. Sarah Mamana Dayton Dalia. Merci Pongi na kipe papa bonne nuit. Linda Bastelo Nabiso riche émission. Pedro Nansinka maman nangaye. Donari Talmadre Marie identité. En tout cas merci na bino boke de te poli sur la make-up ezoya la souka. Sur la make-up tokende bo matsa mo ba combo rapidement ba o batali biso na lingi bo koma moi muke pour na koki ko kende boete
na pas 600 que na tika bino na pesa ko moi ma petit coucou eza na bato mususu ba kota ka to mona raté moi ma petit coucou s'il vous plaît place Bozali moi ma petit coucou to bosente Karine dit tout merci Yaya Karine dit tout quel est na 0484 il faut tous en moi groupe wana Belance to bosente Kassanda Nadine Elengi Nicole Mbalambala moi si oboza komona c'est une fille de l'Est elle est trop belle hein azana zolo lokola hein Cléopâtre, ah là là, Noëlla Itamba, Ruth Loutete, Tobo c'était Yvette Choya, Queen, Tobo c'était Kesha Queen, Ali Sala, na pesa maman beauté, Ali Sala, place aux Ali, Tobo c'était Anastasie, Rachel Monzele, moi c'est qui toko, Yema taille, JVC Banque de France, Yabiso, Yalibella, Ashka Sunda, Tobo c'est beauté, Flore Rosa, la Suissesse, Magali, Lou, Villa, merci pour ce conseil Magali Louvila, Bozaï Bele, Bamde Konangaï, Tina Estrella du ciel, Victoire, trésor caché, Boele, voilà, une femme doit, il faut avoir le roi trésor caché, Victoire, tu peux se beauté, tu peux se Déda Juvette Mampouya, Déda Juvette Mampouya, vous allez la brancher. Si vous voulez que l'émission c'est marqué, n'a pas ça zolo vraiment. Kassanda Nadine Yonde, Gracial Acoustica. Tu peux sentir Ibrahim Nkosi. En tout cas, émission à Boye Tolukaka. Voilà en tout cas Nkosi. Tokeneli Sousou, rapidement Bakombo et tout. Rodney Mongongu. Mboka Isoku Fabino Kakana Mark Yeba. Voilà. Bino kaka yo pe marié ba oza mopaya un jour okokanisa. Ouais, ça va. Mireille Vumbi, to bosente Iget Unique Air, bozaï belé oh là là. JVC Banque de France azongi Belens Makola zongi. Bon, bébé Julia ba bébé oh bazo ta biso ba bébé bucha ba j'aime. Faut mon ba bébé ou ba kota émission Alice Nkulu souka na bébé souka na bébé et tout voilà bon ba maman conseil ya make-up bo poussana ba papa boyati bo poussana pembe pardon zolo effrayé binoté ezananga nzoto nzamba sala maman à part make-up botika ba gain basi tant boya a feti bo sala biso mawa ni bani musuze pesa ba nkanda parce que moi si na obozo bimanae niveau azola ta bagen bino mbali biso mbali ndeto zo punition basi musuzu gen wana po kangango mbali ni fa kanga problème na kutana na mutu gen non seulement kanga gen o bakanga o moni gen o bino bukanga il faut ezaka na ba mo bankanya siko bankanya wana ya nkanya mo bichaka bo nkanya siko faut gen wana pusi okanga kanya wana oka misunya nyosho na nzote zokanga et puis ba gen ngo il faut kango lokola neti omoni lampa ba bébé wana na se wana na se côté pena ya se na se na triangle wana donc il faut ezala na 3 boutons ba gen wana ezo obligé bino bokanga tina 3 boutons wana pas soka pena mutu ngo bozo bimana e boke soirée a dégoûté déjà a dégoûté mutu boke soirée azaki obligé ko tombola makolo pena tibu atomboli makolo yo sikoyo bébé no kako bébé loko ba obenga bino bébé il faut bokangisa biso ba bilamba wana loko ani bakangisa ba bébé etikela ka bolata couche pour couche bolata ka déjà ba buchu et bébé ba ko bolata ba buchu donc il faut so siko singa wana yo ka siko sortir bobi mana mwasi yo ka ba problème apesio oh chérie viens après avoir ça make-up a balouche longi bo moni mwasi a changer là. Et puis azui ba gena kangi na no a azui mo ala tia kangi aninki ani siko yo faut kanya bankanya wana ukangi bankanya wana ukangi bankanya libu mwe kote bo pe ba kadenge nini bo pe ba kadenge ni balabasio na kangi kanya libusu nkanya mibale nkanya misatu aliye mo ka bendia bi ça va sikoyo comme ezali lokola ya ba bébé wana et puis il faut kanga na se wana lokola mwana balati couche balati siko la mbo bakanga ka 3 boutons wana na banza bino boye bien
Ce qu'on a obenda 3 boutons. Ce qu'on y est, na sima, azapenda mounene na sima vraiment. Donc moi, ba sima re zonga penda. Mais mon salon, on a joie qui, pour la qu'elle fait, tu vois, c'est grave. A tomboa mi penda boye, a tomboli ma kongo, ma boko nanga, moena la sa ma kono nanga ite quand même. Ma kono na ya tomboli en obo. Abi chérie, tu peux venir me fermer les boutons. Nathalie. Na ye, na pusani. Na je bouton li boso na kangi paki. Na kangi bouton mi bale paki. Na kangi bouton mi satu paki bouton li boso sauter tic. Et fungwa mi bale tic et sauter. Tic et sauter. Pourquoi pourtant on va bouger? Gaine, le rôle de ça qui bo li boumou et pimi. Ba bouton est sauter. Dans ça, tu es obligé de benda, on poso benda posantaba, on va ça à Londres. Bendi. Allez, puis na kangi tak une fois, na kangi tak 2 fois, na kangi tak 3 fois. Si vous prenez téléma, le quoi kangami boye, a comme le quoi zamba gorilla, kangami boye, si vous voyez na tombo, na télémé, na télémissaire, ndé la télémissaire, mon dé la maëlle, moi j'ai commis tout droit, les boumou commis plat. Nzoto mystique. Bon, si mané yaki moi désordre. Mais logo ya lati, tellement bakangi le roi bébé nassé. Bakangi le roi bébé nassé. Et puis si forme. Mais na mona ya moi bien te. Si quoi côté à quelle ta robe là. Tanga lati robe. Waouh! Elle était devenue belle. Quelle escroquerie! Vous escroquez aux yeux et aux yeux de tout le monde. Quelle escroquerie! Si ma joue talon, ba talon na. Maman, bon, aki moi mon poussé. Talon joue ya awa. Tangwa lati talon moi c'est matière les kinga na moulay. Mais na kanisa ki talon wana moulay na e. A oumela na ngona kata feti wana. Tant peut y na feti. Ngai ba fier na yena mwasi tout banini wana image ga ya ndenge na kanga ba buto ba bébé wana yo kanisa ngai tout et tout mon Anthony chéri et sotete atali ngabino chéri ça va et sotete na va bien et tout banini tout kota na kata feti tout koti na kata feti buto et sotete après tout comme na feti chaque première danse na moulay deuxième danse ba signos tout bazana piste ba milay troisième danse ba milay comme il y a la 3 heures boy na kanisa ki masanga la mela ke langu sakinga. Basi nyo soit comme Mikuse. Na on a yaki na ye. Oh chérie, je supporte plus les talons là. Il fait mal et tout et tout. Par contre, passe. Alati, ballerine. Basi tout a fait, il va comme Mikuse. Quelle escroquerie, mesdames. Vous êtes venus comme des mannequins, les lancers et tout, banni. Tout d'un coup, à 3 heures du matin, tout le monde est devenu nain. On dirait qu'on était dans la fête des pygmées. C'est incroyable. Pourquoi vous nous escroquez comme ça? Bon, que là-bas, maman. Make-up kakabino, game kakabino, couche ya bébé kakabino, bouton wana ya serre ya makolo wana KO debout. 3 heures du matin pour qu'on m'y couche. Ton meli, ton zongi. Ton komi nanda. Moi, je suis à côté de la salle de bain. Toi, à côté de la salle de bain, je suis chocolat. Je dis que outil et tout, moi, bon, mais moi, 20, et puis moi, impression, et puis moi, ça, il romantisme. Mais bon, moi, romantisme. Soyez, moi, c'est à côté de chocolat, moi, rapidement et tout, banini, l'état bimi à zozela. Maman, t'as bimi d'abord. Tout le monde a été. Moi, dans la chambre, zéro boumana, on a la salle de bain, zéro en paix là. Tout le monde n'a vraiment pas. Dans la bimi, bon, à côté de la salle de bain, rapidement. Mais moi, je suis là pour dinda. Pourquoi pour moi, je suis là pour kende? Parce que moi, il y a comme une couleur, il y a kalamu, tout le monde a qui ça. Moi, il y a comme une couleur, il y a kalamu, maï, na bangi, na bi, purée, je sors avec une mamie, à Routi Afrique, n'a pas maï, n'a pas Afrique, maï comme une couleur à kalamu. Maï est comme une couleur à kalamu. Il fallait lancer là quelques minutes pour que si là.
na mai wana kalamu ndela kamati na koti na douche na bandiko sukola mai wana kalamu ikei kalamu. Pourquoi? Parce que couche moi je suis dans choki grave. Après na sisi na zongi siko na kata chambre na moni étalé na mbeto alali bien taille siko ngana badak amona ki achake longi boazo talangati nakata mbeto parce que ngai place na utaki kokoma na komaki na kokuti abetaki déjà ba make up pour ça qui premier encart na biso abetaki ba make up donc longine vraiment na mona ki bien te na mona ki vraiment bien longina ete siko abetaki ba make up siko tanga sukoli na molili ona to lekani nga na mona ki ete asetale na kata mbeto tanga asetale na kata mbeto siko abeti mon pandibo. Tant qu'on a yé avec romantisme, bali kaka romantisme, dans le t-shirt dans et voilà, na ni bois qui n'a béton dans tomboli drap, il fallait qu'on y a tourné, na tché chéri, mais tant la balou qui boit, ah, j'étais étonné, tant la balou qui, ah mais c'est toi, dans le bien on m'a l'aimé, c'est toi, ah ben oui chéri, il y a un problème. Ah mais parce que j'hallucine, on dirait. Est-ce que le vin que j'ai bu là m'a pas fait des effets sur... C'est toi vraiment? J'étais stupéfait. Je comprenais plus rien. Je comprenais plus. C'était plus la femme. C'était une autre personne. Et puis il était très laide. Très laide. Puis il ajoute pour me faire mal encore. Il sait qu'il est laide. Il ajoute pour me faire mal. Chérie, viens. Et puis viens, il a poussé à la police, il m'a dit, ah, c'est qu'il a quitté la C. N'a pas la fumée, la bouton, la nègre, ma bébé, au moins le bébé soit zombie. Bouton, la misato, la kagaki, n'a la fumée là. Quel métier? N'a fumé les boutons. Si on a un coup d'ailleurs, t'as on a fumé les boutons, bouton est fumé. Mais Azaki a quelque chose na c'est et tout bani na combien on a niveau là il fallait ce qu'on a mata niveau likolo problème là il fallait na longola ce qu'on gagne na tomboli et le roi na ba bébé na tomboli ce que le roi na ce qu'on ba gagne de ce qu'on zaki et blocage na bani ko longola gagne na longoli gagne premier kanya na longoli deuxième kanya na longoli troisième kanya na longoli mama nzoto moko ke musu ekebo na ko mo logo taba nzoto place ba gagne pasuki donc, les bouboucoteurs, et dire que j'ai beaucoup dépensé pour sortir avec cette femme. Premier encart! Premier encart! La voilà. C'est la fin de cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était le Saint-Marc Tabou, la tête de série numéro 1. Je vous aime. Bélis, Linda Bastello, Estrella du ciel, je vous aime. Je voulais vous faire rire juste à la fin pour dire qu'une femme doit rester vraiment très naturelle. Allez, tout le monde a WhatsApp. Tout le monde a WhatsApp, hein. Allez, la bino à fort. Tout le monde a vraiment JVC Banque de France dans WhatsApp. Deda Juvette, Mampouya, Tobo Sanité, Anastasie Mbombo, Tina Estrella du ciel, Deda Juvette, Mampouya, Noëlla Itamba, Tokuta la Bissonia surtout na 0484 24 24 04 Oche 0032 Tokuta la kuna Solingo Solalanga vraiment Tokuta la kuna Masola Kitoko Ezali JVC Banque de France dans les Labino Boke na WhatsApp ne makambo kuna vraiment toujours continuer na ngi vraiment to créer groupe Moro ya Makasi. On va faire des grandes choses avec vous. On va vraiment faire des grandes choses dans Tika Bino to comme il est à 23h ba miso sur lobby ba osala bobonga déjà. Je vous aime en tout cas, vous êtes ma famille et ne nous laissez pas. Koti botika café chrétien boité, botika Congo rumba boité, boya na WhatsApp to boy ko sala appel de fond, il y a Facebook et tout, banini, tolingi vraiment moto azan amour na biso.
à moni que il faut vraiment tous à la doter la matériel tant dans le retour qui sera tant son fan boy aux autres qui sont voisins et tout la ligne vraiment studio vous allez bêler vraiment faites-moi ce plaisir que sur une côté sikoyo na 0032 484 24 24 04 nakuta binoku na poto solo là avant que bokene kolala vraiment je vous aime. Merci à ceux qui m'ont soutenu par rapport à des rumeurs qui courent à mon nom par-ci par-là. Merci à ceux qui m'ont soutenu. Que toi, Bastard, ton message, le Saint-Marc bientôt à Kinshasa. Et j'espère que vous aurez les images à Marambo Nyostou dans ça dans la Kati. Je vous salue, je vous aime. À bientôt et la semaine prochaine pour d'autres émissions de Couche-Tard. Allez les Couche-Tard, faites des j'aime. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Le Saint-Marc vous aime bien. Voilà. Les numéros, c'est le 0032 484 24 24 04. Vous allez faire la demande sur WhatsApp là-bas. Ce serait mieux parce que si vous mettez le commentaire ici et que le commentaire monte, on ne saura pas vous retrouver rapidement. Donc 0032 484 24 24 04. Vous pouvez facilement venir. J'ai fait ces banques de France. Donc, tu as inbox scanning. Déjà, je vais être Mampouya. La Bossani Binoté. Je vous aime. Bonne nuit. À la prochaine. Ciao, ciao.